Bote na balandi nyonso a personnalité TV Biska bozolanda biso karande na bakadoli akambi humble servante na bino leki na bino yaya na bino mwana na bino azara toujours présent pour nous repérer nos informations sur ya onde bomoninga leo déjà na kati ya hôpital du cinquantenaire ici ka ba chaki corps ya maman na biso Mindondo na morgue le long des sorties à corps à maman Mindondo na ebise bino bokolanda partie par partie à matanga maman Mindondo boko raté lo comment la personnalité TV na sabino TV za radio TV za bilili ya on moni de lia kamilio na kati ya cinquantenaire toyo ko zabino ba image ya sorti encore ya maman Mindondo maman Doris Lema la personnalité babi fumu na gaz babi maman moté mama la mwezande yo babi ambisi bazabakana mutu moro maman moro bien perso za ba moté belé Montréal na bo sainte ingénieur métier ou azo ça que bo raté image à ta moroté en direct de London City Hercule banvoie tout va bon ba forme là-bas parce que on est nzamba forme to landa toza toujours dans kati ya morgue ya cinquantenaire puis toza en direct awa na hôpital du cinquantenaire ici quand nzoto maman biso Mindondo azali moninga naza pembeni ya Pomba. Bonjour Pomba. Bonjour vrai chéri, grand journaliste. OK Pomba na ngina ba relation ni ozaki nango na maman Mindondo. Relation na mère Mindondo zalaki relation moi kitoko itaki ya na leki. Donc relation moi ya malamu vraiment. Donc ça sert moko boye na nenga ba arte libanda na ye déjà non solo la bien. Abi ko respecter mutu amita la yete. Amita pe ki yete ke nga Mindondo na sala boye donc relation ya makasi na ye donc on a porté un peu ba conseil mais o ezaka ke atamboli to jour de temps jouer na ye scène moko te quoi mais ça na makam. OK na nina ba souvenir ni ya malamu zanango ya maman Mindondo. Ba conseil conseil ata moko ba nyonso la personnalité TV bolanda biso ba okata conseil ata moko oyo maman Mindondo apesa ki Pomba leader. André Sangara nazala poli libosa mikolo na ye babato babimi liboso na tosa pe na respecter musalo nga na sala. Donc c'est tout quoi. Autant il y a chaque moment to kutana na ye o anda ko ebisanga yango wana. OK message union relancer na ba comédien bazo la maman Mindondo poto ki que témoignage à maman Mindondo ezaki maman Mindondo azaki muto azaki respect azaki ponctuel na ba matanga na protocole yem tendance occuper na batu nyonso o ba artiste ba ya so che fashion nga longola nga da kitanga mbati na ebembe ya nani ya visa wa ba seri wana pe kala na tshaka fashion pe na nga bur amatanga pa bur abia la place d'autorité bazali ba vandi batamine baza yo tshaka fashion matsango alors isala nga personne moyena côté suna kati zala iteta ba tutu ba ba mati au pantalon donc vitesse c'est si là qui donc la tournée na nga la va libanda mais asa ser asala ki ngo poisson qui sanga na nzela donc OK merci Pomba. Bambote na bana poto wana to robosa na te po bango pe ba olela donc bana poto tout to pesi bambote Caprice Milambo Tissa na pesi bambote Ridi Black Mokonza Montréal na pesi bambote base na ngamu mamuringa na kata lemba na pesi bambote ba mère na Château Rouge libula métro ba ya tout wana na pesi bambote ba yanke ba tutu ya mikilo wana donc bambote quoi Ridi Black JKB la Banque Populaire na pesi bango bambote merci vraiment. Ayala biso maman gentil maman biso zamela gai yongo koyeba kama kabunza mona katala molili ala Mindondo ke izabe tia Mindondo sala biso mokode tout le temps de chaque ya so de chaque to bota la kile ya la biso pasi no bata ba biso kufi to zaki kinya ya maman gentille maman espèce ngayo ya Mindondo ke wapi nzambe soye
Comment la présence nous a vraiment la racha 51 tu mis encore à maman Mindondo bon souvenir au garda pe na maman. Souvenir à makaso na garda ya Mindondo parce que naoka kai na sanga mabete ponanga naoka kesika tonga ingate bon naoka na mabete. Oui, azaki ne mutu azape na mabe na ndenge biso nyoso tozana mabe na biso mais bola mo ezalaka. En tout cas na tika komona mabe na été tozalaka biso bien. Vous avez la chance de retourner pe ma pièce mususu. Nga Zambia kana arot. Bano kutu ba yesima. Bazwa chance de retourner ne bon nga sko 25 ans de carrière. Pourquoi pas na chance de retourner ne. Toi n'est pas presque génération moko na ni na musala na biso na ye. Donc na tourna na ebele na ba groupe salon. On a ce organisation matanga pe l'état na biso pe chepe pour na organisation matanga. Bon organisation matanga ne tozana boko za la 10 bino nyoso to. Là mususu moi 5 ne batele maki moi 2 batele maki. Donc biso to bando kaka suite et pas baninga mususu. Tu vois aza charger pe na maman to aza. Bazali bino bo ba chroniqueur bo nous à la chaque fois na ba réunion bo yebi ke ba oyo bazaki na organisation ya matanga. Okay, merci beaucoup. Okay, merci mes condoléances. Condoléances à vous aussi. Ah, merci. Bonjour. Je suis pour tout itinéraire itinéraire ezali to bimi awana na morga cinquantenaire to sali makolo malembe RTNC DG ameki ko sala ba honneur ya suka pona Mindondo to kiti là to ziba transport to continuer na ballet national place azali kobina na 24 kasa kabambar pardon kabambar prince kasavubo to komi wana pe basali honneur na bango ya suka et to kiti lemba tant toke to lakise ndako na bango to zongi na ndako to kocha 1 heure de temps to kiti 1 heure de temps to longwe to ya na place des artistes to tourner wana muke to zongi na stade bisika corps na eto kochango wana exal exposé wana ale lobby na ba 12h 13h neto longa pona toke na cimetière ya Ciel et Terre
Programme c'est Salami Nyonso to senga ki déjà na ba o balingi ba la manifestation ba se présenter ba tia ba on a liste pour que ba la présentation na bango to senga déjà biloko na nyonso déjà organisé. Merci. Okay. On ne meurt pas à cet âge-là, un artiste ne peut pas quitter la scène à cet âge-là. C'est vraiment triste et bon, c'est ainsi fait. Président Bodo, Masole Zobeta Maïbele, Balobi Bana Lemba va s'organiser Malonga, mais c'est comme si Bakomi Kota, Ndetsina organisation à Matanga, Ndetsba menacé ANTP. Il n'y a pas de confusion à faire. Bana Lemba, Baza Bana Isika Mindona Botamaki, Isika Mindona Bandai Moussala. Bazako organiser l'obsèque. Na Lemba, on n'organise pas le deuil. Le deuil, les obsèques, est organisé par l'association de connivence avec la famille. Bana Lemba va s'organiser, va rendre hommage na ndenge na bango. Ça s'est fait. Salamaki, na matanga papa Wemba, bana matonge, ba telemelaki. Ba rondaki, papa Wemba, ba hommage, ba latisaki batuma papa na matonge. Ba salaki bani na couloir Madiakoko. Moi j'étais même pas là, moi j'étais en Europe. Ça s'est passé comme ça. Papa Wemba est décédé à Abidjan. Le gouverneur Yaksankourou a Keiti na Abidjan. C'est pour dire que au-delà du fait que l'on soit artiste international, on est d'abord originaire d'un village, d'une commune. Et donc, Bana Lemba, ils ne sont pas en contradiction avec NTPC. Bana Lemba, Sali na Lemba, à NTPC, on a Lemba. On a une organisation particulière à Lemba. Bocha biso na confusion te. Bana Lemba, la matanga te, matanga organisé, netoyeboé, c'est la NTPC qui prend les choses en main et tout. Bana Lemba va organiser festival Mindondo pendant que Mindondo a Koufaki. Ndenge bana lingwa la basalaki, na lingwa la temps papa Lutumba salaki. Alors, bozol ngoko ta confiance pour toi, ba théâtre, to rôle la batu na biso na ndenge na biso te. Faut pas être complexé quand même. Il n'y a rien de rébellion, il n'y a rien de conflit. Bana Lemba, ça se fait, c'est tout à fait normal. Mutu vanda ki na enda kumoko, pasi na yo eza ndenge moko te na mutu oyo bo no kabola na province moko. Je crois qu'il faut tout le monde l'équivoque. Il n'y a pas de conflit entre Bana Lemba et l'association. Président Bodo, s'il vous plaît. Non, bango il y a un na kufa. Bango azaki di wana na kufa. Pour la beke ni bango sera na kufa mais na kufité. Aucun misé chrétien, aucun misé assez comédien, maman sont des mauvais. Donc ngana banga bango te, ngaso na yana pour Mindondo. Mais en tout cas vraiment que nzamba zo lukumu. Oye pour maman Mindondo fréquenta kai souvenir on y a Mindondo ali mutu na ngai dernièrement une semaine avant kufa to na inde 3. Mindondo mutu na ngana ye pona cadre ya artiste. Mais je montre que il y a pas aucun comédien et aucun musicien, aucun musicien chrétien, nous sommes là, ça madame en tout cas. Merci. Chaque fois vous allez là, chaque fois vous allez là, chaque fois vous passez dans les médias, on a reçu la recommandation pour artistes à se retrouver. Mais situation artiste en Afrique. Je crois que vous avez zoomé moni là vous avez biso mutu kawana. Sokoda, ce qui l'État congolais. Assis congolais au papier pauvreté, mbongo belé les associés. Associés ça banane. Parce que ça minene ba futa wa Sokoda te. Parce que artiste congolais fait vivre la droit, artiste congolais vivre la droit d'auteur n'a été. C'est ça débat où le bas blesse. 2. L'État congolais a dit complice malheur na biso. Kena balaba le coup de ba CD piraté. Bakanga bangote, bon artiste congolais a zambongo. Quelle est la télévision? Je dois dénoncer ça. La RTNC est Caribou pour les cafés Fouta. Nous avons RTNC la chaîne Moko, il y a l'État, nous avons contribution à l'État. Comment peut-on progresser? Je crois que c'est ça qui est mal. Alors, à part ça, tu sais que la politique culturelle, il y a un gouvernement Zobima, bâti le ministre qui roi yebi culture. Or quand la culture artisan sont na niveau na ye. C'est blessant que les camarades sont en danger, je peux annoncer. Mais exemple, pour la cause de Mbongo, tout le monde a Sokoda, tout le monde c'est fini.